Bonjour la famille, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Coucou la famille, coucou la famille. J'espère que vous allez très bien. Moi aussi je me porte trop bien dans Ndenga Moukiete. J'espère que vous allez bien. Voilà, shalom naba homme de Dieu. Ba chantre de l'éternel. Bisika bizubino ba shalom. Boboto bondeko. Naba ndeko na biso église catholique. Vraiment tokembangu topesi boboto bondeko lisusu na ba oya catholique parce que batangisa biso bekole kitoko. Et puis tokei topesi toute tendance confondue bambote na bino matondo na bakimbangiste. Voilà. Salam salam alaikum na bandeko na biso ba musulman. Naza na une semaine na ngai ya vacances. Naza vraiment kopema na kitoko makasi na kati ya ndako yango bomoni na ye na émission na oyo na lali kitoko tozongisi matondo epa ya tata Nzambe na ndenge alamusi biso ebele tolalaki na bango balamuki te mais Nzambe alamusi yo na ngai mokilo eza ya ye nde mutu adesidaka eza biso te okosala gymnastique okoki kolia kaka biloko ya bio okoki kolandela docteur médecin conseil na ye mais soki Nzamba décidé okende kaka lokwa biso tolamuki ba oyo bakufi toleki bango na eloko te ezaka ngolu yango totiki nyonso na maboko na ye tika kombo ya Nzambe ezwa lokumu makila na Yesu eganga toujours bisika tozali Nzambe apambola bino bandeko na ngai soki bomoni nga na ye liboso awa parce que nazui ba retour pas ba retour ba attaque te mais ba retour ya ebele batu bazobenga batu bazokoma na problème o etali Marie-Hélène et puis ebele pe ba isinga babi maman la danoise oza na position te comment toi tu avais appuyé Cindy Lecker abotola libala maman Lia mais lelo ozo ko appuyer nanité qui Hélène, Marie-Hélène te parce que Marie-Hélène pe azalaki mwana musala kotokope kobenga abande koyana ndako pama pasteur azo sokola bilamba azolamba azosala boye lelo ozo appuyer yete alors bande konanga yango na lobi non fona zongela bino et puis Nzambe aza malamu naza pe na audio ya mutu oyo ndeko bokomona ya zoloba mwa mbangu to changer mo mungongo na ye parce que aza vraiment famille oyo ayebi bango très bien akolinga akoloba mwa muke puis tokotia pe ndenge mama tokolakisa bino pe lelo na mama Arlette kombo na ye je crois bien na ndenge asalaki be mission ba musupe bomonaki ye et puis nakopesa bino ba réponse na kokota pe na émission na salaki tokotanga moi quelques commentaires na bando sala pe bongo to yepe to analyser quelques commentaires bande konangai avant toute chose na kolinga nanu na zongi sa réponse na ndeko mwasi c'est vraiment mwasi apesi nga respect makasi alobi abenga ya la danoise ndenge nyo bande ko appuyer Cindy bande konangai moko la comparaison n'est pas raison les parallélismes ce n'est pas les raisons, hein? Les raisons, hein? Ah, français, mais c'est les français. Pourquoi tu me fais ça aujourd'hui? Moi, je parle quand même la langue de Molière. Hein? Mais quand je commence à faire des bordures comme ça en français, donc c'est grave, hein? Ça c'est grave, quoi. Oui, ça fait 30 ans, hein? Je suis en dehors hein, de la communauté française. C'est normal que je puisse maintenant penser, hein, si c'est là où l'est, hein? Corriger-les seulement simplement. Ça fait dire, ça va faire rien faire. Hein? Voilà. Bandeko. Et le koyo, ngana yebaka te. Kaka na réseaux sociaux. Bandeko ngati na zokola. Na yebaka na ngangote, ngana yebeka ka revanche. Revanche ezalaka. Osali mutu mabe, yebaka ke yope, soit revanche, soit yope nzamba kozongisela yo. Nzokande batu baye koloba karma baye lobi karma bali webi loko yekol na mukolo okolinga nini mama talaka batu baye kola permis na mukolo ba vanda terre buke voiture Dieu
ngale na yekoli na koti siko na mozindo. Qu'est-ce que le karma? Karma ko yandeni, karma ya kandeni, e ya kananzela nini, e ko zala ne, est-ce que karma ba ko kipe ko utiliser moto pour le karma. Sindi le cœur eza kamoko te nande kwa mama oyo Hélène aboto le libala. Et puis eloko nazo sepela na bino, mutu moko te, je crois mutu moko ou mi balé mutu balobi ke Hélène aboto la libala te. Mais bino nyonso botikali. Et puis etalami bozolo bakaki mama botika eza ya lelo te banda 2000 aboto la libala. Poni bolo belango ka lelo eloko 2000. Bande konanga mabe ekundama te. Bayebisa pe bino ke vérité ya kaka en escalier. Lokuta na sincère. Mais vérité kozwa mbula na mbula ekobima kaka. Sindi soki botali bien ezali karma eleki na nzela Sindi parce que mama Lia pe azwaki libala ya batu. Mama Lia azwaki mobali ya batu. Bolinga te mama Lia azwaki libala ya batu yango karma elandi ye baboto liye pe yango. Mais oyo ya mama na biso azwa libala ya batu te. Karma te mutu elandi Hélène. Hélène aza consciente. Hélène pona ye Hélène ezali singa ya famille na bango. Mama na ye moko mosinzo munene. Asalela mo ba prière na combat spirituel. Oyo bato ebele bolinga bonyiye. Ba mama combat spirituel ba yebiamo. Ba papa ya combat ya minene wana. Ba papa ba tetela na ba yebiango. Mama ya Hélène aza mutetela aza mongo te. Loba papa na ye mutu aza mongo. Mais mama na ye mama mutetela botala Hélène bien. Et puis bateau bozo bake ba yebisi bino histoire ke Hélène na uta na mboka. Ande ko bela zebola na mboka. Hélène ya mukolo bino boyoka Hélène aza na accent ba mongo. Mongo nyonso oya uta na mboka. Boyo kata mama na biso to pese bambote ebele na benga ke grande sœur na ngai. Na sepela kaninga zala na media po na kalizaika mama la danoza za mukolo na batu nyonso a media. Nazwa pe ya na ngai. Mama bomolo. Boyo kaka sana elakisa ke mama ayakata akoma ba 15 ans, ba 16 ans, ba 10 ans, azoka déjà accent mboka. Bino boyoka epa ya Marie-Hélène accent mboka. Marie-Hélène soka ayaka mboka loba autaka mboka ayaka bebe ayaka tamsula ba 2 ans na Congo na Kinshasa. Ayaka mukolo. Bande kuna ngai. Limbisanga pardon na osa l'émission. Voilà. Donc bande kuna ngai Marie-Hélène na Sindi c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et puis Marie-Hélène maman Arlette azalaki na kati ya libala na ye. Ezate ke mama et Marie-Hélène atiki azofanda na mboka mobo na Congo Brazzaville na Afrique du Sud pasteur Jean wana avanda kande na Kisasa atika vide. Mama la pasteur mama Arlette atika vide te. Boya kokote la Marie-Hélène bongo te. Ate leka 20, ate leka 100 ans. Mais tango yebani, il faut conscience na ya tambola avec culpabilité que libala one na vandi na obeta magoda et maman mo boale la kati lelo. Bozo comprendre. Pona ngai ekokanité. Et puis moi je suis là, je ne suis pas fan de Sindi Boya ko komelanga te, ngana zaka fan mutu te. OK? Na fan nete na équipe na yaka pe ko sala banalise na bango souvent te. J'avais dit seulement que c'est le karma. O elandi mama Lia yangwana bande konanga même Sindi a karma pe ko landa parce que pa kofia kon mukolo mais azawana pe kofia bim abetane ka bamagode pa basi mususwe vous ne croyez pas que c'était que Sindi aza à l'aise mais non et segoni nyango ezaka na elongi ya Sindi toleka. So yesiko pa mama Marie-Hélène. Bon ngana ya ko ebisa bino
oyo ngai na koloba vérité oyo pe eza vérité soki bino boza biyoka yoka botalaka ba chaîne ebele boyoki kuna boyoki kuna boyoki kuna boyoki kuna etalinga te mais oyo nga na oloba na bato o balanda nga bandeko na oyebisa bino vérité bamusu babengi ngai na oloba loba boy na ozongisela bino nde ba réponse na c'est pas une émission na ozongisela bino ba réponse bamusu balobi ke mama Arlette azalaki mwasi wana ye moko akimaki libala parce que bakangaki ye ndoki akimi na ye libala na ye ye moko après mokolo mosusu boye na veye aye kobwakala papa wana bana ok bakangaki ye ndoki voilà ok mama Arlette abalaki babala na mobali na ye na civil na religieux babalanaki aza marié mais batikala ko divorcer te na mobali wana place monte bakenda mama wana kimi libala après papa wana landi ye eza lokuta oh bakangaki ye ndoki prophétie ekweyaki ke libala wana eza ya ye te yango wana il fallait akende pona prophétie un pasteur mosali na nzambe même si bakangi mwasi no ndoki okoboya ete bible lobi bongo te bible lobi te ke kabwana na ndoki parce que okangi ndoki mais c'est ta femme yo zawana ozoko délivrer milimo ya bato mosusu pourquoi mwasi osangisa nzoto tibobota bana misato yo koka ko délivrer yete cela veut dire que ce Dieu osa faux pasteur oza faux pasteur poso ko oza pela pasteur ata ya solo il faut yaka ko bala mwasi oyo azalaka proche ya mwasi na yo akoma lokola camarade ya mwasi na yo akoma lokola donc ayebi mwasi na yo ba faiblesse na ye et puis ayaka ko aider akombaka ndako alambaka tutaka pondu akombaka et puis azalaki pe secrétaire papa wana engagaka ye pe na musala na kati église na bango papa Marie Hélène akomaki secrétaire à part koya ko sokolaka biloko wana donc mwasi oya mondaki na remplacer mwasi bakani ndoki kaka mwasi oyo mwasi nanga aza lokola pire ye vous comprenez pas bazaki ba proche Alia na Cindy batikala kozala ba proche te malgré zala mona musala na bango mais batikala kozala ba proche te malgré Cindy ayeba ki Alia mais soki Alia karma ya botola ka pe libala batute tolinga to kote na ye mais no kola karma tango elandaka bato biso tokoya ko chango te to kangango karma ezalo kwa mupepe ya soki elandi yo biso boye to pekisa karma ezalaka te karma apapekisaka ete bakangaka ete soki lobi elande kolanda yo ata okoti jeûne prière le karma e olando kaka yango na attention de faire le mal makambo Marie-Hélène asalaki eza mabe bandeko nanga soki apuye yango lobaki oza na bana basi te lobaki yo pe obala te mais quand tu appuies Marie-Hélène cela veut dire que keba na mukoleko komela mwana na yo ou bien komeli yo surtout ba biloko kwa appuyer ndengwana bino batu boza ba marié na kati ya mabala na appuyer même pas ça devant ton mari hein. Il faut pas appuyer Marie-Hélène devant ton mari. Attention mibali bayo kaka. Molimo na tango ekota mobali no ake linga camarade na yo ou bien lingi mwana tata mwasi na bino ou bien lingi cousine na yo mobali no tango okende kisasa ale yo bengi famille boki pelenga mobali boki tikela ke biloko ka mwana mwasi obonotiko tika biloko mobali no ko bima na ye karma oyo zo ya kokota ozo ndimela Marie-Hélène e olanda yo Marie-Hélène eza mutu faut repé ses conseils faut koyebisa ye ke asala nyonso mobali na ye wana akipaka bana na ye Marie-Hélène akanga bana nyonso ya mama wana bandoki anyokola bana wana Marie-Hélène tanga ye na libala anyokoli bana bato
bana wana mama na bango atikala kokima bana te kaka ndenge ezalaka na bomwana mama na tolongola 20 ans passé mama na botami na 1969 lelo aza na 55 ans soko longoli 20 ans 25 ans passé parce que Marie-Hélène a botola libala na 2000 babanda ko bimana papa wana banda 1998 98 iko 98 bato baloba en français hein lelo banda ko bimana 2 ans mama wana ayokaka la boye aso soupçonner ti aye ko kanga bango bazo beta magoda na ndaku na ye bande kunanga oui allô bonjour non c'est l'émission je peux te rappeler après voilà donc bande kunanga vous écoutez comment to okende nango mama wana nazo tchela bino ebomona ye mama wana une chose grave tanga botoli libala wana balingi siko bakende ko balana na Marie-Hélène balobi na papa wana ke tozomona awa yo za divorcé te tozomona ke oza marié pona batu bakende ko funda bango ka batu église babi te kabona na mwasi na ete papa wana bakesala ba faux document bakotisa ke mama wana kufa mama wana yango bomona ki alekaki pona esabino ke na kufa te parce que ba faux document ekota mama wana kenda ko ler ba balani akeimbango akeloba oh mais ngai to kabwani na ete bako balaccepte yo so kufa batu ba conseiller mama tika kaka parce que komi ba mbongo bino boyebi na Congo bambongo boye atakutu okei obundani mama soki mobali alingi ote mama na tika me bato ebele musu bayeba ke mama wana akenda akufa nzoka de mama na sana bomoi yango bomona ki asala ki video wana video ona ochela bino siko faut bandi onanga il faut kozaka na logique des choses Marie-Hélène asali eloko mabe asala eloko mabe aza hypocrite akoya wana osala ba théâtre azosala boye et puis mobali wana abandaka nanu muta liboso banda ko bima na ye ezalaki mwana mwasi mususu wana salaka pe théâtre kombo de kiminga banda osana ba Marie-Hélène kombo de kiminga azala ko bima na ye papa pasteur azo bima nanu na fi wana avant ya ko bima na Marie-Hélène Marie-Hélène da fi wana banda ko yokana te kombo ne suna ne longine ka yango mais kombo ekiminga bato boye ba histoire ba de bolanda ba commenter bo mona ka muta ko lobakila mama na yebi fi yango kombo na yeboyi asala ka pe théâtre wana mwatali oya banda ko bima na mobali wana Marie-Hélène pa yeba kamo. Donc Marie-Hélène a beti de mosinzo, a beti makangu mosinzo, mwese libala mosinzo Marie-Hélène. Et puis azui libala wana a simba babazara na bakisi. A komisa mobali wana lokwa zoba lokwa kizengi. Mais Marie-Hélène bakisi polaka. Tozaka awa, tokozonga lisusu koya kolobaki Marie-Hélène omonie papa na un jour mis sur kufungwama be kaya papa ne kokwea parce que aza pasteur a moniato so azaki pasteur a solo mbe ti le aza na mwasi na ye ndeto monaka ba voici l'homme mbele sous l'église des amunene tala neoza papa zela tozaka awa Marie-Hélène yope okufeli bana so mi balé so ba avortement so ibanini kana papa wana apa Marie-Hélène abali no kité que tout la moute sala ki Marie-Hélène ndengwana ake kolinga tata bato abeti su mosinzo et pas moi la moisson na mususu liboso banda olobana te mais ba ye ko bongisa na bango moi moisson da kipani ngote je crois pe so pa bala na so pa zo mobile na boye bi asala ka théâtre ti lelo azawala asaka pe théâtre le kwa za mama le kwa boy na boy bande ko za pasi
Yoki sabino audio. Tolanda nanu mama. Bomona mama. Pona nini mama yaki kobima. Alobaki. Mwana naza mwana nangai. Oyo bimisa ki dega. Oh mama mobokoli. Mama. Mais soka zalaki mama na yete. Mwana na kufi epa ya mama na ye. Na maboko ya mama na ye. Marie-Hélène tango ayaka abokoli bana na tango baza mike bana ta bandi kokola boye mwana wana tiki mwana 4 ans donc azwaki zemi na ba 23 ans akufi na 28 ans mais Marie-Hélène ababengana mwana wana na ndako bana wana bana mabe bana bandoki bana boye mwana ye kozwa zemi babengani bango na ndako na lakisaki bino na ozongela ngote mwana wana bake ko bokola zemi epa mama mususu so pe azalaki mama so ki pe ya famille so ki pe yende mutu azaki mwana nenda azaki mukolo zemi ti abotaki azongi pa mama na ye mama na ye alembaki ete azongi se sous na classe awuti ko si sa classe ya pas longtemps et puis il fallait que abanda musala na ye azwaki semaine oyo mwana azuka maladi moko ka ya bongo aye kokufa bongo biso to ya to expliquer bino bozo kanga makaka botika Marie-Hélène libala ngo pese umeli yaya libale umeli mais moi swana tilelo azara na pasa mobali na ye et puis abala mobali musute soka abalaka na ye déjà ta musuto ngai to loba ah mama poso bali na yo mais tilelo akanisaka même na cimetière o bolandaki mopta bazolo baloba poni Marie-Hélène aloba na cimetière a mwana anate so ye muta boko la mwana nde papa na ya ko décider que mama tiki mwana na 6 ans o mama moboti atika ki bana na 6 ans oyo boy mais moi c'est nyonso souka ko kuta mobile no fracas de lit quand même il faut soit moi recul biso kuta apoko ke na social o sengi ndaku mususu ou bien soit o bengi police ba bengani mobile des gars ezala kaka mutu moko acceptera ngote abeteli bino maboko nde mama na yango bomona ki azwaki recul mais akanisaki mobile ya ko benga ye mais mobile azalaki sous l'emprise ya Marie-Hélène aya kozo azongela ete mama tango akendeki maboko pamba te akendeki na mwana mbana mibale atikaka ya mukolo mais tango amoni ki bazwa ko bondela bazwa ko zongela ete nde yango ayaki ko tika bana oya mike wana aye ko pesa bango epa ya Marie-Hélène aye ko zongisela ngo mobali bazalaka na réunion na émission soki na réunion soki na nini babenga ngo ni na retraite abandoki outi osala bêtise na mutu ozokota pe ba retraite yango bandeko bino bokena pa ba pasteur bokeba yango na bozo malédiction ezo continuer kaka yo mto sambela me ba sente mwana na yo mto sambela kame ba libale panzani yo mto sambela kame etula nzombo yo mto sambela kama musale zate yo mto sambela kama maladi kidikidi parce que bozo ba place au chama kolote net sozo sambela na église a papa wana yebisa ngai bénédiction nini et puis yé mama Hélène wana komi mama pasteur asi aya kosala aya penda kosala repentance nécessaire asenga mama na pardon na ndenge na botola libala na yo asala ngote tango suko Marie-Hélène na ocho maboko azo transmettre yoni la malédiction est transmissible comme le sida so boye bien ngote. C'est plus même grave que le sida. Le sida même, faut qu'on bobo 500 autres makile sangana kuna. Mais malédiction, so muta, au la tate lamba muta zanga malédiction. A toqué la qui aux yeux, a bambio quand liboko bola malédiction, est plus transmissible que le sida. Et puis ça plus grave que le sida, ça peut détruire toute ta vie. Yango soit quand même une santé donc na nyoso ya yo na finance na mariage na lupemba la malédiction tu vois alors il faut faire attention bino batu boya kawana bozoko kotela mutu oyo azosala makambo iza malamuti voilà bande konanga sans tarder nazotia la bino maman et puis pardon ne quittez pas
na kotiela bino audio na otiango na suka ya explication ya famille partagez pour vous dire que ngana ekoko sabino ta et puis ne me comparez pas avec les autres ba maman ya YouTube soko zo croire na ngate tu n'as qu'à faire ta vie hein. Mais ne viens pas écrire que maman kuna, maman muluba lobi boye, ke boye, ayebi bango do maman na ayeba mukili mubimba. Maman obozwa kokumisa wana. Donc batu nyonso ayebi bango. Ngana yako na yebi na mabango te. Ni Marie-Hélène, ni maman oyo. Na yebi bango te. Mais na zu explication na kati ya source, ya famille, ya maman. Na ba maman église. Ba bengi ngai to wanda ko sambela na bango kutu église panzanaki likolo ya Marie-Hélène batu bandinga ngote balinga Marie-Hélène te batu ba panzani na ba diacre ba ancien mutu ba panzanaki Marie-Hélène ayaki ko causer trouble na kati église à tata wana abozo comprendre. Alors ne venez pas de parler les gna de nyamounya bosé yango voilà, on fait ça, voilà, bon, c'est bon, ok. Tos yeux mission, pendant qu'on a biso, to pesier bambo te belé, voilà, on met ici, pour vous voyez, la maman est là, ok? Boyoka maman, yewan, toyoka. Cause ni maman ayaki kolobela, parce que, na kacha mikanda ba déclaré à Koufa. Yangwana ayaki ko senga mbongo na communauté te ayaki juste kolobake mwana kufi na maboko na nga parce que komaki ke Marie-Hélène akufeli mwana Marie-Hélène akufeli mwana o Marie-Hélène abwaka kala akenda déjà a qualifier bandoki banini lelo akomika mwana ya bokoli koboko la pasi so moni koboko les a pasi oboko le ka poni nanga tineke oboko la bana na omoko c'est tout. Chika bana batso oye omoni na liko boko la mwana mobali te chika e ba akende place ba kokende so bakoma bakuluna mais ko ya koyembela biso banzembo te voilà toyoka mama bande kombote ngai mama Arlette muswalo mama Delice Engondo bongenya eyenga naza na fasi mingi na motema nauti kokufela mwana na ngai na age ya 28 ans. Delice aza mwana na ngai ya mibale naboti bango misato nazali mwasi ya apôtre Jean-Robert Engondo naboti na ye bana misato naboti na ye Dani Engondo naboti Delice Engondo na ye mpe kobota Dota Engondo nabotaka Delice un certain le 30 juin 1996 na 12 na kati choc onga na zui na ite so bino bozu yango alobi bien ngai mwasi ya papa soki ja engonda soki ngondo soki na alobi te ex mwasi na ye ti lelo ti na miso ya Nzambe aza mwasi na ye Marie-Hélène ozongisa libala ya bato. Marie-Hélène, toi tu étais jeune aussi. Je ne sais pas, si Marie-Hélène tu as 52 ans, je imagine, je te donne l'âge de 52 ans. Ok? Comme Dieu m'a donné, je te donne cet âge-là. Si tu as 52 ans, 52 ans, moins 20, ça fait combien? 32 ans. Ok? 32 ans, moins 2, ça fait 30 ans. 32 ans, moins 3, tu avais dans les 27 ans. 27 ans, 28 ans. Tango botolaki libala batu. Ozalaki déjà Marie-Hélène. Ozaki muto dejo yebanaki. Tu avais beaucoup de chance. Ya ozomobali na yomoko. Pourquoi aller prendre les pasteurs comme ça? O azana mwasi na eti lelo mwasi na zo déclarer que aza mwasi na ye. Parce que ça la divorce te. Ok, ko sala ba papier lokuta pour déclarer que la maman est morte. Bandeko non, ça me donne des larmes aux yeux. Vous là qui appuyez des bêtises comme ça. Ah, quel peuple! Congo et Zamboka Nini. Pourquoi appuyer les choses comme ça? Vois même quand tu appuies ça, n'écris même pas des commentaires, s'il vous plaît. Moi, si ozo ganga ti lelo kaza moi si na ye. Ah, na ete so boyo ki yango bien na obandela di. Nga na temps, je suis pas pressé, hein. Maman to obandela di.
allez loba mama parle bandeko mbote ina mituta disa ngai mama Arlette Muswalu mama Delice Engondo Bongenya Eyenga naza na pasi mingi na motema mama mazoloba malembe bena bakisa age ya 28 ans. Delice aza mwana ngai ya mibale naboti bango misato nazali mwasi ya apôtre Jean Robert Engondo nazali mwasi ya apôtre naboti na ye Dani Engondo naboti libala kobota Dota Engondo nabotaka Delice un certain le 30 juin 1996 na 12h45 Delice akokufa le 20 octobre 2024 na hôpital à Sebeko mais Delice abeli penza te asalaki juste fièvre moko ya vendredi na pokwa alela motu pasi mpe topenzaki na ye na hôpital azwaki premier soin basengai biso l'examen na ntongo tozali na Delice na hôpital tokomi kuna balobi na nga te eza lisuka na bango te basali biso transfert yango tokendeki na Sebeko lero tokomi kuna Delice abandaki koloba te Delice abandaki kaka kolela azoloba te azaka kosagi te mosapika likolo azolakisa me alobaki eloko te juste nandaki nayebisa mokili bato bayebi nga na bao bayebi ngai te nga mama Delice yeyo nga naboti mwana na ngai le 30 juin 1996 jour indépendance na hôpital à Croix-Rouge na Barumbu ngai nde nabotaki Delice nazalaki na posa koleka koya komimonisa te me naye kaka mpo mokili boyebake ngai naza mama Delice Delice akufi atikeli ngai mwana moko ya mobali na age ya 4 ans eloko ya ngai nayebisaka yango wana naza makambo ya koloba te naye kolukelo mosusu te nayeka juste mpo nayebisa bato bayebake ngai yeyo mama ya mwana ngai yeyo naboti mwana na ngai naza na bomoi naza envi nakufa te mpe nakokufa te nazali wana ndenge nzambe atiki nga ntina mokolo oyo akosepela kolongola nga na se na moi alleluya merci mingi ngai mama Arlette Muswalu nga mama Arlette Muswalu Delice mama Dan mama Dota koko ya Emmanuel koko Emmanuel nyonso ezolobama de gauche à droite azokata mosiko tata Armando mama boti Delice yeyo komo na ye Arlette Muswalu tamande fekwa Pasteur Arando Pasteur Estro kobanda 2002 age ya 6 ans moto aboko ne vierge komo na ye Marraine Lota Marraine Ndoki Marraine Ndoki merci akati makambo bandeko na ngai mama wana boyoki alobi aza ex atato ta mosusu mpe tato akenda kobeta ne magoda ti lelo kuna mibali boyoki ye Marie Hélène oza yo moko na libala wana te oza na yo na Elima mama oyo aza mari de nuit ya mobali na yo ndenge ozalaka na libala wana boyo abasi mibale mama oyo ti lelo azalaka na mwa bali na ye mama kangama na mobali na yo ti moko mpe ndenge ozala na ta mosusu omona mpe papa bo azokokani kobeto magoda te mpo asa betaki na ye na mwasi ne ya Elima tobalanaka na molimo tobalana mpe physique ekoboka okabwana na molimo boza yes divorce esalama te ok alors ne venez pas dire des bêtises il faut trop repenser bandeko nanga ça joue. Ne faut pas, la comparaison n'est pas raison. On va dire que même likambo, mais pas na yo ba hôtel melango, et mais pas un mutu musu ba lo ba eza normal. Ozo comprendre pourquoi? Parce que c'est comme ça. Yo oza na droit na ngoti. Toi Marie Hélène n'avait pas droit
de prendre moi c'est abattoir pasteur. Et puis de faire des magoda à la maison yanda quoi pasteur azaki na droite. C'est le kuta que pasteur akimaki azongite atikeli bamunda kwa ba locataire bazo futa te. Non. C'est la femme muto abimaki. Boyoka audio skoyo na okene na suka. Puis na otanga moi quelques commentaires. Ne venez pas dire des choses au besoin maîtriser te. Maman suka tika na bana 4. Bo benga bo soutenir ye. Bo benga ye o boza ba numéro. Et ça passe, c'est pas normal. Donc maman lobate. Maman koufeli mwana lobate. Batuno so balobaka mwana Marie-Hélène, mwana Marie-Hélène. Même Marie-Hélène alinga atikala ko linga bana wana te. Akanga bango bandoki. Ale l'herbe koufi. Donc maman bimate. Maman o batu ebele ba yedi ka kufa. Parce que bango ba prononcer que maman wana kufa. Et puis maman na lobi que nazali moi si ya pasteur tel. Alobi anga chema ina munoko te. C'est pas normal. N'appuyez pas ce que oh c'est normal te n'appuyez pas. Ce qui yo au mona kaka analyse za physique ne faites pas. Analyse ça, il faut aussi avoir dans spiritualité makas. Moi chose. Comment on a des choses là que ça ce qui musakata boye azado babi kolomo boye. Hein bazara tout mo ya mystique hein. Voilà. Bon. Bolande audio na bokebi nyonso hein. Boyoka audio batindelinga na famille ya maman Arlette. Voilà, famille ya maman Arlette batika ici maté. Balobi maman la danoise vraiment zoa audio oyo. Balola moi son pona biso penza toye pona to confirmer makambo lobi ke olobi ya solo. Boyoka bo like émission yaya like kaka s'il vous plaît fina epesaka mbongo te bo kabelanga pe mbongo kasi so boli ko like te bo tindelanga mbongo bo fina place ocha ba commentaire wana bo tchelanga mbongo bo kabelanga na 5 millions ya merci en avance na zana besoin mbongo cette année à partir de le titre comme na 2025 na ba tiba août bandeko na besoin mbongo o nyoso za na besoin kabelanga n'hésitez pas na osala likamo boye bo sepela no yebsa no tala mbongo na senga kibino bo pesa kinga na sali boye olio baby sango olio finga kanga tindelanga na mbongo nalia ba fan nanga voilà na sengi babi demandez. On vous donnera. Frappez. On vous. Voilà. Complétez. Tous les cas. La danoise. Bonjour la danoise. Bonne nuit la danoise. La danoise. Nalanda ke mission na osala kiwana pona makambo Marie-Hélène. Vraiment makambo lobi penza muto yebisu apesi information ya malamu ya kitoko akosi yote. Marie-Hélène makambo ezali makambo ya solo. Marie-Hélène azalaka secrétaire ya pasteur Jean wana. Azalaka secrétaire na bango. En plus maman pasteur Yarlette to banaka ko benga ya tati. Avanda na kauka na Avenue Cypre numéro 33. Batala na juste na Prince Kimwenza na université avanda wana. Bande kona ya basi Hortense, Brigitte, Nisha, Eli, Mireille, Lolo. Bande kona ye bango wana. Ya basi Marie-Hélène beta maman pasteur Musinjo. Maman pasteur wana linga kay makasi. Bazalaka kaka bango mibale. Pe bazana bango pe kaka ba âge moko. Maman pasteur na Marie-Hélène bakoki kozala bambula moko tant mususu pe Marie-Hélène taza mukolo na ye. Moi si kitoko, moi si malamu. Tango yaka kokuta Marie-Hélène na pasteur na likola mbeto bazo sala magoda. Ye bazala ki pe na nous gêne. Donc abimaki mbala moko na somo wana. Akati singambo azonge pa na bango. Po bango bazana kauka ngambu kuna, bango pe na kauka ngambu. Azonge pa na bango. Tanga zonge pa na bango kanisa kike mobali yako yako bondela ye. Ndenge za kana kaka bongo. Mobali ya na ete ti leloyo. Donc Marie-Hélène tango kaka Yarlette abimi akei na somo wana ye kotika ti lelo na ndenga tikala. Abanaka koya kolambela mama pasteur balingana na makasi. Mama pasteur alingaka ye makasi ya makasi ozoyoka ya makasi. Donc elle s'est confiée que c'est comme Marie-Hélène mais ayaki kontimateka kokai ko beta ye musinjo ana salaki ye.
donc ma pasteur pas ne na mwana mukie azane pe jeune nda ya ko bima wana kenda ti siko pa bala na ete souci tellement aida pe pasteur makasi na ministère na bango wana na ministère wana atsa pe ya ye pe atsa na po bakoma bongo po bakoma ndenge o bakomi ndenge Marie Hélène ayaki ko envier libala na ye vraiment Marie Hélène eza malamu te la danoise en tout cas mutu apesi information oyo apesi information ya bien penza ya bien mama pasteur nda yaka kotika bana na ye akenda atikaka bana ki akanisaki ke papa Jean sa oya kolanda ye papa Jean Kolo magoda papa moko mabe na zo biso mabe pasteur moko mabe eza na église te église te Marie Hélène koma mbwasala yango wana makambo sala na danoise vraiment merci na ba information pesa ka biso penza ya solo penza donc ngamonta na zo landa yo na lobi pena mutu ayebiso makambo solo donc yango wana baleki ne bango wana baza bana kauka baleki ne bango wana na bayaya na kati donc yango wana leki ne kutwa mwasi moko nisha wana zaka na ba nini bale baza kosaka na pembe na mai moko boezala kana joli zai wana kalamu moko boezala joli zai wana bauta ka classe lesko tango ba osaka na moko siko glisser akwea na kati ya kalamu akufa balukai ti lelo yo amona nana ete leki ya mama Arlette wana to bana bengi ya tati ya moko malamu Marie Hélène wana mutu mabe mais ayaka ka kopesa ba conseil on que yemo asa la kango zoka yemoko makambo mabe pesa akini pe ko linga na epe bana wana ba souffrir penza ya ko souffrir merci beaucoup merci mko malamu la danoise nazo la émission Bolobini c'est la famille na tchengo kaka na vitesse pour na mungongo baye batezana siko na kosi bino wapi bana nzambe bakotatula elonga elonga na Yesu bana tame bakotatula elonga frères et sœurs oh banga nzambe na yo frères et sœurs banga nzambe na yo otoko yemba lelo papa pambola bana basengi yo nzambe o pambola ya bapambola kaka. Bon, si on a okota na YouTube na ngai moko natanga ba commentaire na bino ya madofolo te tanga ba commentaire voilà toye awa toye lelo pona kokumisa seyo Yesu Yesu bongi na lokumu. Voilà. To bandina na commentaire négatif. Commentaire négatif. Voilà. Là on a un problème ba masculin, singulier, masculin, pluriel, féminin. Commentaire ya liboso eza ba komelinga ibona oba eza liboso te mais commentaire ya liboso ya malamu te. Pour votre information balobi nanga bongo mama wana aboya libala ye moko na ba raison na ye Marie Hélène Tende abomela ye libala à l'époque Marie Hélène azosala na organisme ou bien organe ye moko mama wana akenda ko boake la pasteur banana retraite po tika ko salir mwasi ya batu pona ba vie na bino ba vie oboyo ke nango ba jalousie ya like mission vie na yo eza très nécessaire ya ça donne c'est ça qui nous donne la force non. Bongo bato ba kote la kieni bato bazongiseli eboui zonga epanani boui balobi na e ma sœur manukutu te na fanda aveni moko na bango amsa lobi ma sœur mamukutu te na vanda aveni moko na bango. Vraiment les Congolais soki na kin ba kokanga ebele yi nanga kokanga na kisasa bakanga bato ba nyangala voilà
Moussousou alobi ao. Alobi, justice pour toutes les femmes victimes de ses camarades sorcières. Femmes, toutes ces femmes qui ont été séparées de leurs maris et de leurs enfants par la sorcellerie. Voilà. Ba femme o bingi ba botola bango ba mabala bazo senga justice. À partir à o ba olo ba vraiment justice et salama na ba camarades ebele ba botola baninga na bango ba mabala bazo senga justice et salama. Voilà. Donc tozo kende kaka nazo tanga ba commentaire. Voilà, ndeko na biso totangi comme nezali belia te bela foku bela foku alobi nini bola ndanga na bokebi nyonso totanga ba commentaire. Bela foku alobi boye, c'est vrai, ngai na yebi histoire ya Marie-Hélène depuis 2000 na kin quartier Kimbangu ba yebi histoire wana, y compris mama Pita, la maman de Marie-Hélène. Alors vous là qui disent que Marie-Hélène a outambandaka ayana maman na comme les maman Pita bande ko samba na combat spirituel. Maman na yebi histoire wana bien, maman na ya lingara libala wana te, alobi Marie-Hélène ngala sina skata ba lien wana. Ngala za na boti bino na batate belé. Na zwaka mabala ya batu contribution. Ba maman wana ba uta na combat spirituel. Ba maman msu boyoka balongola 17e ba uta na ba combat spirituel. Balinga te bana na bango ba kene na ba vie ya wusu. Mais bana wana ba yoka kate comme si karma eze loko mobo elanda kaka bato eze kwa mo pepe. Yaya kolinga ko sala mabete obando senga nzambe boye mais nzamba kokobi kiso me karma za kamo tema mabe alingaka kolanda bato. Maman Pita wana mama ya Marie-Hélène aebi histoire. Voilà. Bonjour Yaya Bolu Kambongo. Voilà. Nandenge ya solo. Oya lobi na ngai boye. Kombo na ye Jeanne Bakebila ye pe abotola mobali ya bato. Ndeko na biso Jeanne Bakebila. Jeanne Bakebila akoza la munyanga pe abotola mobali ya bato ya muluba. Alobi bonjour Yaya. Abengana o Yaya parce que ya munyanga. Abibo Lukambongo na ndenge ya solo. Mais moi je cherche l'argent toujours dans la vérité ma belle. Mais je suis dans le vrai. Tika vie ya maman et Marie-Hélène. Alobi la danoise. Yo pe ozana le passé na yo. Alors mi pesa respect. Jeanne Bakebila. Obela. Yo pe na bela li boma. Obela na zebola. O na yo kali balobi Marie-Hélène na bela kango. Obela zebola ya kimukolo. Ok? Respect nini yo zo lukela ngai. Soki ngamo na mi pesi respect etali yo. Etali yo. Mama oya mosinzo ndoki toleka papa moko ayebaki bango tokomi na suka tozo kende voilà ndeko na biso yeyo nde alobaki na nga na répondaki ye déjà alobi na ngai la danoise c'est que tu n'es plus constante dans tes positions. Tu as toujours appuyé Cindy le cœur. Je t'avais déjà répondu. Ok, ma belle? Voilà. Moussou Salobi, aïe, heureusement, moi, n'angwa koufe pas ya maman na ye. Et bongo soka koufa ki, et pas ya Marie-Hélène. Voilà. Donc, bah, tu belé, bazo appuyé kaka. Moussous alobi boy, comme on a Gracia Matondo. Alobi, na moni sikoyo, na émission moko mama Eliane Nitu, basalaka na Marie-Hélène. Marie-Hélène alobaka ye akokaka ba prière ya milaïté. Donc il faut comprendre la suite. Donc Marie-Hélène alobaka na batu ya lingane ba prière ya milaïté.
parce que azade dans les vrais soka azo sambela ba prière à milai mbala moko l'esprit ezozongela yeke tika libala bato eza ya yote ye prière ezakaka alléluia amen akena ya bimina ye ye moko aloba yango balobi bokende na émission moko asala kuna epai ya mama Eliane Nitu aloba yango mama pasteur azobaki alinga ba prière à milaïté. Donc vous comprendre na olukandan oya mulai makasi oyo eza mulai oya lobi boy kombo na ye Franco non Françoise Lunungu alobi oui c'est vrai parce que l'église wana c'était le siège du groupe évangéliste. Église wana ezalaka siège ya groupe évangéliste. Pasteur wana azalaka pasteur ya groupe évangéliste. Pasteur na bangwana zaka pasteur ya groupe évangéliste. Quand Marie-Hélène a commencé à sortir avec les pasteurs ya groupe et panzana qui parce que ba divorce Gabi pe batu mususu ya groupe ba sepela ki na nono na nini ba sepela ki non voilà donc c'est un peu compliqué à commis mais erreur de frappe nga pe na comprendre que décortiquer idée na été mais bref boye bake église wana pasteur wana na église wana bangone banda ko ezaka église ya place ine ebimela église évangélique ebima wana ozo comprendre mutu abanda soutenir bino mama pasteur a soutenir bino oyo obeti mosinzo veza passe voilà mususu alobi na Marie-Hélène boy abi Marie-Hélène tu nous as déçus le karma ekolanda yo bana satana tu as raison la danoise maman mabe hypocrite zongisa libala ya batu pasteur asepelaka na yopo ozali star ya maboke me bolingo ya libala ezate voilà moi si en tout cas beauté beauté vraiment bandeko nanga beauté vandisaka libala te kotala mama Aglette na beauté zolo kitoko evanda munoko muke mais mama mobwa munoko munene abotoli libala pe mama mobo makolo minene neti abela maladi ya nzoko abotoli ope libala en tout cas beauté beauté bande soki beauté bande opesa libala nga mama la danoise nenge na beauté na mibali sensité. La beauté ne donne pas les mariages. Non, la beauté n'est pas, la beauté ne donne pas les mariages. Mais les gars, maman la danoise, moi la jolie femme comme ça, à mon âge, je suis toujours belle comme ça. Oh, la liga la beauté la mobali mon corps. Mais la sepe la nangade la beauté la batata sexy, ça me fait du bien. Yaya to kende obe malembe yaya. Na commentaire moko j'ai aimé beaucoup mais là au monde ngote voilà. Oh comme on est Eliane Eliane a pienga mawe. Na komela ke kutu courage yaya. Eliane aloba nini? Eliane alobia. Nga naza victime ya ko vivre na mobali na souffrance. Tangu kaka mobali azui vie nga naza mwasi ya niveau na yete asundolinga na mwana abala mwasi mususu tolingana na âge ya 15 ans obonga ozu nzembo wana bolingo oyo koma kosabote ebanda kala batu nyonso bamona tanga bature oyo betela ngai liboso na linga yo na libala obandi kolinga ngai nanu na 15 lelo na mipesa omona ngai zoba
bolingo eponi te ezali na miso te na ndako okomi kotala nga pamba po nini bolingo oyo okoma kosabote yaya courage kaka mibali bazaka batu mabe na tanga ta moko bapambolaki ngai nazoki ata lipamboli awa nzambe nzambe na ngai fo natanga message ya lipamboli mama Tina Nzuzi mama Tina Nzuzi mwana lipasa alobi nzambe apambola yo la danoise na yambi la bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth ozalaka penza nzambe apambola yo kanga pe ba commentaire nzambe apambola yo la danoise neti ozalaka penza biso tozalaka na ba jeune sœur mama la bonga mana kiti de la gloire pour ko tangela bino nzamba lola oh nde bien voilà la bonga ma penza awa to banda pona yazalaki na JCC o biso to benga na combat spirituel JCC place à ba jeune bango banda obenga ngo et GCN bolanda tam soupe na suki voilà nzambe apambola yo la danoise neti ozalaka penza neti na zalaka penza na place ango na ndako ango biso to zalaka ba jeune sœur na kati ya église EGCN oyo pasteur wana na kombo ya JC Engondo kombo lokola ngondo papa obo mangondo azala bangondo JC Engondo basalaka bikobo basalaka ekobo boko malinga les apasi nga pe na tanga ngo na pasi basalaka bikobo na Marie-Hélène on a tout vécu là-bas entre 1998 et 2000 c'est triste maman oyo a souffra abimisa même pas mai ya misu tangu pasteur azo kendaka kobimaka na Marie-Hélène mais ezana bakambi ya église misusu ba modisa Marie-Hélène ke akofuta mabe oyo asala mama Henriette Engondo et asala mama Arlette Engondo c'est triste bakambi ya nzambe bele ba modisaka ndeko na biso ya mwasi donc ce qui donne pas zawana elle n'est pas heureuse boyoki voilà bandeko atukaya basi oyebi ke ndeko na biso okomone Yolande ndeko Yolande Yedida ou bien Jedida alobi na ngai boye alobi na ngai binanga boye abi Marie-Hélène aza moninga na yo te Marie-Hélène aza moninga la danoise nga na kati ya poto ok 30 ans de mikili ata lelo Marie-Hélène na ye na poto okokana na nga te po atia kokisa 30 ans akoma na miso na 80 ans pe tokufi donc Marie-Hélène déjà za moninga na nga na ndeni donc ndenga zana koza pe moninga na nga te po ba classe nga na tanga atanga muti donc toi même niveau T o comprendre non répondre yo siko yo Yolande ok oza zoba mwasi elongi mabe alobi ngai elongi mabe oza na kindoki bazwa ngai bacha Marie-Hélène alobaka okangi miso di longwa kuna yo batu musu botala mabe botala ngala soni po nalata ba linette ou bien ndeni oh my god boni boyiko nakotisa na ba linette de la gloire na miso abi na ngai elongi mabe
oza na poto me lokola mutu avandaka na Kimbanzeke. Ah bon? Mais tu te trompes, toi. Abe longinaya molili. Aïe, 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 aïe. De yo ligini, ngala la naturel. Ngai, te o ngala la nango ya. Eza la penda te ya bana Kimbanzeke ba oluka mai. Ah, boni boye ko mama. Besoin c'est là qui réponse nini yo. Yo ka ba. Madeleine. Alobi abi ozalo kuta yo okanisi Coca-Cola produit eza beauté. Alobi na yo kati Coca-Cola produit eza beauté. Voilà réponse ba pesi. Tala bilongia batu ya ba produit ndenge ekoma mabe makasi. Yo okofinga aza bois noir. Yo kade ba kotelinga ya tongo sans pigmenté. Oyo tozalaka kobenga mwindu ya ngolo. Ofinga ye na swen na soni. Loba nanu ma belle Madeleine. Maswe kama. Oh ya ya. Bino bokati ata na longi mabe. Ata naza longi mabe. Ya lokwa muta wuti na manyanga ka lelo. Ya ba poussière ka luozi wana. Yo kantina ya osala analyse. Ata kutu mama Marie-Hélène alekinga na kitoko. Mutu akutu a métis. Métis. Taka ba métis ne baza kitoko. Biso to hotel mana ba métis te to chama ina munoko te. Ba basi kitoko po ba mélanger. To ko alia to ya osala analyse. Bongo mama oya makolo kwa njoko. Ngana yate munoko munene abotola mobali ya bato. Mwasi kitoko mama Arlette. Mwasi kitoko andengwana. Yo mwana mwasi olobi makabo za na problème. Bino bwana na problème. Bwana problème. Venez chez moi. Modanga na misu boye. No lando te. Po ayobo obota obatami elongi pe to yebite. Tamso vanda na kingasani ya suka. Na fingi bata kingasani ya suka te. Mais tamso vanda so na kingasani ya suka kuna. Courante eloko te. Ozumwa mega mwa muke oche. Bon. Na ngai kato suka. Na ndenge mwasi wana lobaki. To suki wana pona lelo. Donc, bande konanga bo partager bo like. Na yaki kokosa bino te. Bino mo boye binga na linga bato a théâtre. Parce que na linga bato basala musala. Basala musala ba boye bimbala ebele na sepelate. Ba finga bango. Basala bango mabe. Mais soki mutu asala ki mutu mabe. Asala ki mosinzo. A emonani. Mwana kufi. To ebi place a keite. Ba emsu ba lieye. Pona lobi banda kukwe isa bato. Wana ka ngana lobi. Soki eza vérité nzambe nda yebi. Alors, toloba te. Venez encore insulter. Yango na zongi boya lisuku finga. Mais neko na sepeli ko finga ezali kaso misato. Mais bakyo so balobi wana balobi vérité, balobi que non. Marie-Hélène karma eza. Lelope okozongisa libala ngo pe oumeli no nango. Ngana oseka ka vanda na yo na libala wana. Conseil nga na opeso pa na ozonga na ngai sous l'émission te na boy te tam son nzambe mutu ayaka ozongisa biso je ne sais pas mais pour le moment conseil na opeso ko bomano libala ngote vanda na yo na libala wana ovandi ko déjà plus de 25 ans ceux qui 23 ans vanda na yo na libala wana mais libère-toi senga mama wana pardon libère-toi senga et pardon. Pona mama wana alongwa na motema na eke pasteur wana aza mobali na ye. Parce que ndenga tambola toujours que aza mobali na ye. Ndeko nanga mwasi ozala jamais heureuse na libala wana. Okozala heureuse te. Ceux qui posent ozala no heureuse te. Ozo comprendre. Tala baninga ba ofungwama, ba oya ba poto, ba osala boye, mais ayo na monaka ezokena oka molili na molili. On comprend. Donc ti yo kutozaki mutu mokonde ba Jérémie ba yaka ko sala ba théâtre pa nao mais yo bandi ko kene ko sala pa ba Jérémie. Cela veut dire que okene ka down. Sega mama wana pardon. Oza mwasa liboso to beti mosinzo. Donc mais libère-toi et ozala bien. À bon attendant sali. Yo peso oza na mosinzo
oumeli na mosinzo yaya kangama nango kame sega mbanda na yo pardon. OK, biso bato tobota bana na mibali ebele tobeta ba mosinzo ebele ya mwana bato nyonso tobeta ba mosinzo yaya so ina beta o mosinzo de loin ou bien de près yaya en tout cas limbisa mengala danoise na beta mosinzo te na botoli mobali ya camarade mobali ya nani ya boye tete na bando obima na ba mibali wana je connais même pas les femmes, je connais pas non na beta mosinzo te et puis j'étais jeune ba mibali na bota na bango ebele bazepe ba bala na bango te donc moi je ne suis pas dans les mosinzo bolimbisa ngai oh yebi ke na beta mosinzo ya ko sela nge mission na pesi bino défi. OK, venez alors vous là voilà au tchaba commentaire à buzoba na pesi bino autorisation, mettez les commentaires. OK, bye nana congé bye. Oh, live together site de rencontre, venez yaya yaka nazala mobali moko ya kitoko makasi bois noir à bien azana 1m74 azana Belgique asalaka azana mukanda na ye yaya benganga yaya ato ozana France ozana Hollande ozana Allemagne mais olobi ke te ngana lingi na ngai na ya ko na kofanda na ngana Belgique yaya Belgique ezaka terre promise benga mama la danoise na 00243 voilà sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth ngana na lobite ke na ozonga Congo boni boye ko na komi na 243 bandi wapi molimo nini oyo nzambe molimo nini oyo 00 44 74 38 03 16 23 benganga ozwana yo mobali ya bien mama azana 44 ans mobali kitoko makasi otali moni mobali okumisi nzambe benganga parce que nanda tangi ba liste na ngate po ba msoza okomisa mais natalité mais so po bengi ozana chance ozwie voilà donc botika la malam to sololi o na lobi mabe bolimbisa ngai bozwa o na lobi malamu. OK, nalingi problème na mutu te nalingaka mutu nyonso même Marie-Hélène naza problème na été mais nalingaka te mutu asala ba mosinzo a modèle oyo je n'accepte pas ça et puis ça m'a bien na bana oya ko boto ya libala batu tala bana même mwana wa kufi on ne sait jamais ce qui est en question comme makambo ebele boyoki mama na binga lobi abeli na été alobai kalela ka mutu pasi tant susu kokola na ezala ki ya pasi en question makambo ebele résultat nango mwana akei noki botika la malam. Je vous love wana mama leki la bino olingo linganga to finganga kitoko finganga mabe. Moi-même je me vois, je suis très belle, très jolie avec mes cheveux crépus comme ça. Je suis devenue encore trop jolie. Moi ça bata wifi. Sia o kakolanga na e wifi o bien méga biso bien nakati wana ya. Botika malamu. Botika la malamu. Malamu botika la malamu. Takeyo. Mbotela ngai keye pa ya mama Mimi Cielo, moi c'est kitoko Alors, abonnez-vous massivement na TikTok ya Mimi Ciel. S'il vous plaît, abonnez-vous puis likez, mission partagée. Je vous love puis bambo tebele et pas ya Mike Schengen. Voilà la Katia Mons. Bye.